babi théâtre ekufi okolo bani pona ba circonstance tozo kuta nango mikolo yo ba piraterie makambo ebele yango ezosala vraiment ke musala ezala lisusu ndenge ezala kite boza na bato bazaka libanda mboka basutena bino mais okotala boy artiste soka beli to artiste akufi fali kaka na télé balela donc économie ezate ba msusu balobi c'est dit que parce que ba cacher na bino ezala bien te mais tozo senga na l'état na biso na ba fan na biso na ba kanisa pe ba artiste ba pesa biso valeur na biso po to lela lisusu te. Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Merci pour votre fidélité, merci pour la confiance. Ba oignon so balingara www.congopromotv.net. Quand émission la bino ça la bino bien la promotion des stars. Tous allez na matongé na votre star. Hein Fatou. Star na bino bolinga mingi bobenga ki international dada lukela bisoye na lukela bino Fatou lelo tozana Fatou awa. L'émission sera présentée par votre humble servante Dada International. Je ne suis pas seule, je suis avec mon confrère Junior Diasomé lelo en salaté azam panzi. N'appelle un grand merci à Rafungindu, je te dis un grand merci à Rafungindu. D'abord santé copé sa merci et belé na Charlie Kanga qui est derrière la caméra mobile ya Pembe. Sans plus tarder, Charlie Kanga. Bonjour Fatou. Ouais, bonjour Dada. Bonne santé. Kandozo mona en forme. Le baku tout est na mona ka. D'ailleurs le ba vraiment zate santé penda kitoko. Ba te belé bazo tala yo o eza Congo Promo TV ba bi site eza ka moko. Hein? Ba bi théâtre ekufi o ko lo bani pona. Bon. Koloba théâtre ekufi pour nga c'est un peu trop dur. Premièrement on a bani na ko saluer ba fan na tout o ba landa ngai partout na internet na pe bon bambote belé. Bon, koloba théâtre ekufi pour nga c'est trop dur ezaka que non ba circonstance tozo kuta nango mikolo yo ba piraterie makambo ebele yango ezosala vraiment ke musala ezala lisusu ndenge ezala kite mais que non ce qui boy pour na musala na nzoto eza mais marché ndeza ya kobeba mwa mke tozo moi sima o lobela biso mwa carrière no ba msusu ba ba découvrir yo ka na nzonzing yebisa na ba fan na yo soki o banda théâtre kala ou bien tokota ka nzonzing de ba film msusu ba ko mokota lelo. Non. Fatou nanu un théâtre c'est le romoro eza akata makila. Ya la makila bana bo mwana nga vraiment ezala ndaku bana lo banga kaka yo ke sa théâtre bana bo mwana na l'école je faisais théâtre ernionso et ça la pe que non na salle ba théâtre à quartier après na kokota en église Didier Vivant na kutana na grâce ya kutana président Takinga que je salue en passant na kutana président Takinga bandi ko formenga na bandi ko sabo opérette souci na ngezala qui vraiment na sala célèbre yango zaki souci na ngala ngaki na la kisa o ezakati na nga et puis na eko quitter na ke kokota pa président la diesobe papa langa oyo asala ke peut-être Fatou na Kishasa ba eba Fatou na théâtre ezaki bon yobi kamera ya théâtre ndenge zalaka moi ba nungu ba suspension ba nini je me suis décidé to kita kinga na sœur nanga Jolie Yasmine to sala ki groupe na biso ya Cointi Coin bon to yokana ki pe lisusu te Fata Longwe asali groupe na ye les oiseaux rares oyo azo continuer sali ken nzonzing payer papa nanga arme lourde mutu penda o asala ke Fatou abima na poto le premier producteur oyo abenganga na film na ye à travers Damien Di Monekele président Damien azwaki biso to sali film na ye et puis ba producteur musu pe ba comme solliciter nga nde sali ke na koti na monde nzonzing. Non qui parcours eza moi mulayo nga ozala célèbre mais na yebi ke Takinga bimisa pe bato belé. Ouais bon. Na wuti na groupe ya président Takinga te. Tozaki na groupe église na kati église Didier Vivant. Président Takinga sadera ki na kati ya groupe ana. Bon azaki de fois so mona nga na jouer a sanga bi yo za na talent na kati na yo. Rosala une grande actrice, il faut na former yo. Et comme qui attend la répétition dans muta bande ko luka ko kotisa makambe belé za Kinga. Ce que ton amona ki en tout cas na linga ki na bimisa o ezali kati na ngande na kenya kokota na groupe List Boy Fondation ya président la DSOB. La président la DSOB pas so bosali combien de temps pour longwa boya sala Cointi Coin yo na Yasmine. Bon. Na kangi ba tante mais après ka première pièce na ye o asala ka o eningi saka Kishasa et comment qui n'a pas fait de fait à côté qui na groupe List Boy. Relation na on a SOB ti les andeni. Oh c'est mon papa. En tout cas vraiment za papa langa na benga ke ya la dit
zagalo mutu montre ka ndeye moi lobaka kutankite donc yo ebi kaka za papa langa ya za grand frère te solara bien de problème que tu zalati so ilelo azali boso ya internet azotala yo oko yebisa nini en tout cas conseil na ngai o ngana ko pesa ya la di ezaka keno azaka colérique moni azaka mutakanda conseil ka o ngana ko pesa keno a doser kanda po eza moi bien. Il a dit Esobe Fatou Alobi au dosé Kanda. Hein, on continue, on est là sur www.congopromotv.net. Babi na kata site émission Zaka Moko, ambiance a bien, émission Moro ya bien. Hein? On continue toujours. Fatou Balobi yo, romine esprit à rebouder, bando sala groupe, ozo boudé baninga na yo, ambiance sous na baninga no. Il y a théâtre et ça la sous se dit à quoi? Bon, n'habité. N'habité ba oyo ba proponi mokili batu bakoma okufa na ba complexe batu bakoma okufa na mususu o approcha fatute o pousa na pende na ete mokesi kama olobi ke non fi wana zara so ndeni mais les gens o ba yaka pende na nga ba yebi ke fatu azala cool na zara na nga normal na batu nyonso ba pousa na pembe na nga sauf que na lingaka trop milliers te en tout cas nga pena milliers okuta nga te mais soko ye pende na nga o mona ke na zara na nga normal Koboudé na ebité et pesa ma pour ngati. Boni les oiseaux rares. Ouais, les oiseaux rares ils bien, ils okende bien sauf que tozala moi ba difficulté ka ba misala ngo ya biso ba producteur bazate moi ba passe na ba fort personnel moro mona ke moi ba limite eza mettre ozo bunda et ça il peut bien le quoi na l'équipe émission Oyo na Congo promo na bi ke émission ya makasi donc pour bana poto ya Angola ya Afrique du Sud ya wapi o balinga fatujo général major na sabino toujours dans bilingue maman d'amour donc ya roloba te zate fata luka ba producteur azala besoin de soutenir et ça la nga bien makasi ba soutien na bino ezala batu mususu ala émission abengi fatu ezande nini en tout cas na besoin de soutenir mais so abenga une fois deuxième fois benga soutenir le sentiment kaka abenga na minute wana peut-être mettre dans pas bateau yo bazalaka ba capable quoi tant on linga poser acte à poser ngo pour eza bien ba merci na bongo fo bazala na musana biso ba soutenir biso eza te que no bo bengi kaka et après et le rezate bongo bientôt moi donc ba Sandrine Messa amer wala penda ba benga ka maman d'amour donc il y a ça la jeter la fille qui joue avec de vrais billets de yewana penza ba vient nga ba kanika ngudi na Londres prêtre aza moko kanika ngudi na Londres donc sera tindi au sepeli donc toza besoin bata bongo bazale belé et ça peut biso kitoko makasi groupe ezo évoluer déjà na ba chaîne ya kin ou bien te ozo zelaka producteur pour bando l'ensemble monde bo comme na système anzonzi non nazali koleka na chaîne moko ona otanga te yanya koleka na chaîne wana mais moi ba condition ba makambo mususu na sepeli na ngote pour l'instant groupe eza na chaîne te toyebi ke to luka chaîne oyo kozala capable chaîne oyo et ça la rande musala nango kitoko parce que ba chaîne mususu to boyi ba mbriye mato ana posa chaîne bien pour to évoluer kuna. Est-ce que ba cacher ba producteur ba pesa rabino bo se retrouve nango bon muta kana cacher na ebi cacher ya pakaloite na ebi cacher ya Sundia tate na ebi cacher ya Joël Katiate naibi caché ya Fatou mutamutara yebi ndenya sola na producteur naibi caché bibish makoma te naibi dans toze belé na monde ngo comprendre mutamutaza na caché na ye o ayebi so kazo se retrouver te bon pour nanga eza nanga moro personnel na producteur nanga o c'est sanga musala pour ba artiste msusu ba lobby ke ba bino bozo kufa pauvre et pourtant bozan la ba cacher bosala à part ça bozan la bateau bazara libanda mboka ba soutenir bino mais au rotala bo artiste sera beli to artiste kufi fo likaka na télé balela donc économie ezate ba msusu ba lobby se dit que parce que ba cacher na bino ezala bien te bon les gens peuvent dire vérité ya mutamutabi vérité na ye kokufa pauvre eza maramanzambe lelo ezaka te biso nde to senga aide peut-être que no boyede boye na mona kiango une actrice moko pe ya libanda a été kozala vraiment malade et puis to mona ki on a internet bazo senga ba aide par-ci par-là toza ba artiste to sala musala pour la mboka parce que bazo valoriser musala na biso te qu'on se le dise musala na biso eza non valorisé parce que
lelo tozo sala ba œuvre na biso to lela ngote tozo sala ba œuvre na biso makamusu sukutu et ça vraiment na ninité c'est normal ceux qui peut-être actrice azui likambo to acteur azui likambo aye ba ko senga aide parce que ba fan na biso o ba sepela na biso balinga toujours ba mona biso en bonne santé balinga ba mona biso toujours na scène donc ceux qui absence moko ye ba koma ka ko tuna yango pesa la ke no ceux qui muta bele ça ka te ke ba senga aide et ça peut-être pe yo pe loko za journaliste le ki okuti ke fato za peut-être na problème moko o ripe ko annoncer ke no fato aza na problème boye yango azomona na scène te yango ça la ke no ba makambo ndenge wana eleka na scène mais tozo senga na l'état na biso na ba fan na biso na ba ba kanisa pe ba artiste ba pesa biso valeur na biso po to le la lisusu te po so to komi na valeur wana et ça vraiment difficile que non acteur to actrice à le ka place moro a kende ko se mendier je ne crois pas ndenge batu balobara bana Angola bana partout ba otala biso batu balobara batu ba comment minimiser musala théâtre o ba fait théâtre baza mobulu bon na ba fait télé baza mobulu yo reproche quoi on a nini bon qui célébrité partout dans le monde non ba monate ke mutu moko boye o aza célèbre to oyo alekaka déjà na média ba mona ya aza sérieux or l'apparence est trompeuse pourquoi na kokoza ba pesinga rôle mo ba bifa tunde ozo sala rôle wana oza ndumba. Qu'est-ce que le théâtre est une imitation de la vie actuelle. Tozo imiter les choses qui se fait au yeza réel. Pourtant on a joué ndumba so ka vanda tali abi pendant en tout cas open musa nanga. Maintenant on a salango na suka conséquences ezalaka. Na kati ya pièce wana to sala la conséquence ezala po ayeba ke musala nazo sala conséquence nango ezabwe mais soki na sali eloko wana na incarner rôle wana kitoko te ndumba aromi mona te to so mona ndumba ya maser alati jipiti na nini te esenga olata mwa jipa mukie ekosenga olata mwa kilote ekosenga sala bomela masanga o filmer o sala bo mais c'est pas dit que ba vie na biso normal yango wana nde to sala o to exposera eza ba rôle o ba pesa biso selon pièce ndengeza ngapo na ngai en tout cas batu balongola ba idée wana ya koloba ke ba artiste baza bandumba ba artiste baza boye non toza bandumba te toza basi normal toza mibali normal o tozo sala musala na biso za pe ke no tozo luka oyo esengi na vie na biso parce que même bible ezoloba ke muta kolia na mutoki na ye biso pe tozo luka na mutoki na biso et ça la ke to lia en tout cas vraiment ba fan na biso surtout bato penda balinganga bato balinganga penza ba balinganga yi to abandumba te franchement to abandumba te toza penda basi normal toza bana ya ba parents na biso toza ba mama ya bana na biso bano soki banani ya ba famille na biso pe bandeko na bino c'est un peu ça Barbie au théâtre congolais et comment au monde a papa sur azana moyen talent wezate au monde bato so bazan en famille moyen talent wezate surtout bat bali bandande ba déclarer pour au monde a tatunion solibanda ba nastour ba mini un peu ben que tu sais bato so ba comme kutu robo yana ko somba théâtre ba bi pe yango pe kutu ba nzonzinge comme rare ba pierre comme au kotabino non so ba lobby bongo c'est que ba film Nigeria faut pas être à maka. Non, c'est que la série Otolandaka, le cas Baluna, la série Bele Tolandaka, c'est qu'il ne faut pas y passer. Nous au moins on se respecte. Parce qu'il y a des choses où les carnavals série et les carnavals films, même sous total, et ça vraiment, comment dirais-je, et ça vraiment mal monter devant mes parents. Or, biso, la culture nationale africaine, la culture na biso tozalarana, moi respect moro boenanzoto. Donc jamais to go sala eloko et sala au-delà ya culture na biso jamais wana pendant na lobby jamais to sala ra film to zo lukato comme en arrière mais wana auto ça que ça film parce que film senga sala eloko o esengi mais nous on ne fait pas donc to lingaka to sala to respecter culture na biso comme il faut donc ezate keno ba ope ba sala rango pour na kokyo boya pété à 100% mais na kopé ça conseil na bande kopé ba sala ngo ce qui est question ya rôle té to sala ngo té mais ce qui rôle sengi bongo à moi j'encourage to sala par rapport ya côté ya bato yo bazana bitid wana Fatou Kaimbo joue très bien bato belé ba félicitara yo hein le roi ba prince to ya na kata Londres ba Pidel nganga na Dallas ba félicitara trop mais lelo so za na kata scène et que ba bengi 2 filles 3 filles moko boye ozo jouer na bango banga randeti nani omona pena ba ekarna rapé rôle makasi kobanga c'est trop dur na kobanga mutute babanga kaka nzambe o apesa ka souffle de vie mais toza na ba fille belé o ba sala musana bango
kitoko neti nga penza mutu apesanga posa ya kosala théâtre eza esengo apesanga posa kosala théâtre je mets comme elle jouer na bande kosepela na ye omoni donc nakoloba teke nazobanga mais eza par rapport ya musala na yo mosala kitoko à part esengo lelo nde bozana ba vie ya bazali bato mosusu la génération na bino bazaza mo ebele boye okotanga so ata 3 films omona mpe baekarnaka barole na bango baza ebele donc à vrai dire baza ebele soki na bino atanga mwa yokino otangaki nga te donc bango tout bafi nyonso bajouaka kitoko c'est le là tokomoke na suka qu'est-ce que tu peux dire na bafan no nyonso oyo bazotala yo bafan no nyonso baolanda yo bapublic no nyonso elingaka Fatou balukaka opportunité bamona yo ndenge ozosexprimer bazwi opportunité na lelo na kati ya Congo Promo TV okoyisa bango nini mwa numéro no ya contact mpona mpe basoutien ya groupe ouais bafan nanga bato balinga Fatou mingi o basepela na musala nanga en tout cas vraiment na appuyer bino bo continuer pour nous décevoir bino te et puis ba producteur o basala musala ngo Fatou yeyo donc nazawa na pona bino na bosani te faut tanga pena ba komo eloko la kombo nango net vient na Gilles Bavon Mwambo le grand monsieur de Paris vient na ngai arme lourde production na bosani te Alpha Bokole na bosani te vient na ngai Titi Kalu Titi oza papa au mwana au petit na yo na bosani de ba producteur ba belé ba vraiment belé ba Diego Musique ba Rémi Kilola ba major Bisadi dit vraiment notre ça film na notre ça la film na Christian Mbamou notre ça la film major Bisadi dit po banda koloba au monde yango déjà bimi kuna film major Bisadi de bimi donc ba fan na ngai o balinganga ba producteur bozwanga na zawana ya mi José malgré tout na joana yote mais na biki na film oyo wana naza dans obanga na ngate nazali bafa na ngabo banga te na zawana na continue se pesa bino po na ndimaki déjà eloko yango na sala ngo vraiment tina suka mon numéro de contact na yo numéro de contact na yo émission kaka oyo yango nde numéro de contact na vraiment soki oza besoin Fatou bengaka dada en tout cas ya osamba te ozwa numéro ya contact na ngamo ba mbote kaka nde ça bien ba dédicace mama ba dédicace talaka vie na nga story chéri dans story penda na kati ya Luanda azana Angola azana na comment dirais-je na Panama azana Londres ye penda babi passe partout aza partout vraiment vie na nga Toussaint cool fumu na bosanité na obandela lisusu Sandrine Amer Mesa babi boutique munene oza na Bandal grâce de grâce na bosa nyangote bambote belé na Sandrine Mesa mama bane belé mosa mbongo camarade na ngai ata la boki so te Pamela Kinkela na peso bambote belé vient na Sida Bilele José de Londres balobi statue de la liberté oyanga ndeko Ans Luzolo bambote belé boze belé baduche kapanga bibish tuseku ya makanda na robosa na te bibish tuseku ya makanda camarade nanga personnel pena mon ami de dedans yo yebi BBC na pesi bambote belé na pesi bambote belé na pasteur Bob na États-Unis na pesi bambote belé na pesi mbote na famille na ngai bazakuna Astrid Umba la grande dame Astrid Umba na pesi bambote belé ba mama leki nanga batutu o bayebi Fatou Jo boza telme belé tout semba pa Jenny Blanc na Canada yayo yango wana na bosante fraternité quinoise bisikanga mona zo appartenir na kata fraternité quinoise bango tout na pesi bambote belé donc président la biso Désiré Bonina président Alain basé belé na pesi no bambote donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Fatou pour Bibiso lelo awa. Merci pour l'ingay ko répondre à l'invitation. Na pesi merci belé na Raf Ngindou, Babi Raf Ngindou na kata Boston, mais pourquoi pas Charlie Kanga mobile pembe qui est derrière la caméra. Un grand merci à Prince Toya 007 Pidel Nganga la pesi binombote na pesi famille na ngambambote. On se retrouve à la prochaine. Bye. Bosani jingle bello c'est que mutema mabeka ka jingle bello bel homme.
Viens na ngai Jingle Bello, Bello muyobi kande mopa mokonza bwa kakayo, Jingle Bello, Mignon Abraham, bambote na yo. Mama na bossa naki, Chakulenda. Babenga kayo Chakulenda, alempela de mingongo bambote bele viens na nga, takayo yo yebi do yebi le bezate. Ok, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés.